Mbote peuple congolais partout dans le monde. Bande kotoye kakato lobela sous problème ya kimbambala. Oyo ba congolais bazui ki peleke se ndenge Hippolyte Kanambe auti ko fandisa tous les PD na kati ya palais du peuple et likambo alobi ya malunga ezati. Donc Hippolyte Kanambe azoko banga mutu te peuple congolais. Bolanda discours oyo ya Hippolyte Kanambe ya 2001, c'est le même. Bandeko, ba sénateur, ba député congolais, ba ingénieur, ba licencié, ba tonda donc ba docteur en droit do ba tonda na ba maplome. Tala Hippolyte Kanambe ndenge a joué na bango. Likambwa malunga alobeli bango nini. Oyo ba congolais ba zelaki ba yoka ke Hippolyte Kanambe a démissionné ou a se représenté te. Nina malunga eleki kuna zéro. Donc bandeko problème ngana yeli pona lobela ba PD. Baza ba député te. Ce sont des PD. Réaction ya député nani oyo tozoyoka. Et sili Hippolyte Kanambe a lobby akeya, il s'en fout. Akebina ba congolais na média makambu e yindi. Na internet e komi donc ndeka to loba ka chaque mutu. Bandeko eko sala donc eko kende kaka boye na ba distraction ya boye. Yango zomona na kati ya diaspora awa bandeko ba problème sur problème. Hippolyte Kanambe le seli mutu azobanga bolinga te ezamfumu mwandansemi. Pona diaspora awa bandeko na ngai toza pe na bato a PPRD. Bato a majorité présidentielle na diaspora bazali. Ba soit dizape ba opposition na kati ya diaspora bazali. Yango bozomona donc bandeko na ngai ba congolais eza pasi po bo libérer mboka wana na buzoba. Hippolyte Kanambe alobaki ya oya alobi si alobi. Donc Hippolyte Kanambe l'Occident alembi yete. Union africaine pe alembi na yete. Angola ko longola ne Hippolyte Kanambe te tobo sana. Do Hippolyte Kanambe foko longola ye. Do yango tozolo ba RDC eza création ba mindele. Bango batu ba créer yango. E bango kaka batu ba kopanza yango. Donc eza création moko ba mindele ba créer yango. Voilà. Do Hippolyte Kanambe mutu azobanga kaka eza mwandansemi. Eza mwandansemi bandeko. Bino moko bomoni. Opposa congolais nini sous lobby. O Fayulwe. O PD ya Félix Tshisekedi. O PD ya nani oyo ya Jean-Marc Wakabundu. O PD soki ya nani. Bango tu ba PD. Tala ndenge ya kotsi bango na kati ya palais du peuple. Bandeko bolanda extrait ya le grand maître. Longia Congo. Fumu Mwandansemi. Yingeta. Nazasi boyoki ba congolais na kati ya république wana na kati ya kimbambala wana les seuls leaders oyo Hippolyte Kanambe azobanga eza Mfumu Mwandansemi. Voilà. Mfumu Mwandansemi ayebisa ye ba vérité.
aitalisa ye ba Congolais ba pesa ye mu Congo ti lelo nani mutazo lobela so makambo mfumu Mwanda Nsemi soki biso ba Congo to lobeli biso ba musu ba koma kufinga biso na ba Château Rouge na ba Gare du Nord na ba Congolais mususu amuto Mwanda Nsemi amuto boye mengana zalaka fier pona leader wana alakisi biso mwinda alakisi biso nzela biso toko trahira jamais Mwanda Nsemi ba oyo bazo lekaka na media o ba Congo ba teka mfumu Mwanda Nsemi ba teka papa Simo Kimbangu nazo répondre bino lelo voilà donc ba Congolais discours ya Hippolyte Kanambe bolanda discours na ya 2001 oyo asanrola biso kaka boye Hippolyte Kanambe l'Occident a lembiete ba oyo ba chai Union africaine ba lembiete Angola akolongola yete distraction ndeka na lobby la majorité présidentielle eza na diaspora na awa déjà na poto ba soi-disant pe ba opposant ba zappé déjà awa yango bozo mona to komi boye pour Congolais facile à manipuler facile à corrompre voilà akokwa kula koleka ba live nzoka balia ka bambongo na bango balingi bayebana mais ndeko ba Congolais ebele bazobunda yoko yebana yo nani voilà bango tu balingi bazala ba leader Hippolyte Kanambe lobaki akende na akena ye azomela soki champagne na ye soki nini azoloba ba Congolais batikali na distraction donc Hippolyte Kanambe na mboka wana tous les ba pede oya fandisa ki wana azobanga mutute atanga na ye kutute omoni kutu asanfuba Mobutu asanfuba Kasavubu surtout côté na biso kutu ya yaba Congo comme toza na bon passeport soki to lobeli yango ba bengi biso soki banani boyoki donc ibandeko ezo sala pasi ba Congolais mosengo kaka mosengo eraye les médiocres dégagent et comme nango système ya ba Congolais ba bosani cible médiocre dégage ba dégaja ti lelo bazakuna bazana bango donc batata ba mama tobosana Hippolyte Kanambe tobosana na ba situation oyo Congo ndenge zo kendele ndeko vitesse mususu ayena yango donc toyebite na Congo wana soki Hippolyte Kanambe akolongwaka le sel mutu oyo abandaki kobanga ezali mfumu Mwanda Nsemi voilà mfumu Mwanda Nsemi bolanda extrait atinda bamantezolo na dialogue oyo ya Kojo Mwanda Nsemi akenda te Mwanda Nsemi abandaki kopesa Hippolyte Kanambe mbote te Mwanda Nsemi akendaki kosheze kuna po infiltrer bango mais ba Congolais comme kimitema mabe balingi biso te balingi comme biso tozana ba bon passeport te faut ba diaboliser biso bandeko ezali pasi bobo sana ba discours ya Hippolyte Kanambe akolongwa kate et rendez-vous le 1er janvier na pesibino Hippolyte Kanambe azakaka rendez-vous le 1er janvier eza nango création ya mindele RDC créé par l'Occident RDC l'Occident kaka mutu akozula yango décision yo na ngai na ki kolabo ya boye na munoko ya boye na kati ya diaspora ko tongana boye banite kaka na internet mais yoka ko tongana Congolais atongaka mboka te Congolais atongaka mboka te yango bozomona ki kolabo eza makasi donc la majorité présidentielle oyo ya ba PD bazape awa na diaspora na ba soi-disant ba opposant ba oyo bazoko se poser devant Hippolyte Kanambe awa pe bazali donc ibandiko eza pasi Congo to sangana to sala eloko mais ekozalaka pasi yango bomonaka ba culture na ba culture ya batu na ya batu ekokanite
tradition ya Mali na ya Congo eza différent. Voilà. Bandeko, na kanja entre parenthèses wana, na lobe la problème ya Mbadu. Bandeko Mbadu, tolandi mama moko aleki na internet, azo loba ba Congo batu bateka mfumu Mwanda Nsemi. Esali biso pasi. Ezo salaka biso pasi. Bandeko mfumu Mwanda Nsemi, mutu ateka ye eza Mbadu. Eza Mbadu, Mantezolo, Baba Sangwana. Eza ba Congo bango nyonso te batu bateka mfumu Mwanda Nsemi. Mama wana oyo zo lekaka osali live na kati ya internet ndeka tozo loba boye. Ale okomi ko diaboliser biso ba Congo. Ndeko soki oyebi tradition ya ba Congo te koloba kamakambu na bango te. Omoni bandeko na biso ya BDK tozana bango ensemble. Komona tendenge olekaka na media ozo leka live pardon batu bazo kota bazo tala yo on dit oza populaire. Ozano populaire te ndeka tozo lobaka. Na poto makambo eze belé na kati ya ba réseaux sociaux. Biso ba Congo kaka ba bengaka partout batwa BDK batwa Bundu ya Mayala na esprit abi en tant que ba Congo ba bengaka biso soki mabe ezali mais abengi yo komona ye yumate pondenge abengi yo a expliquer yo komona ye yumate aye biso mbuta landela ye corriger ye abeti mabe mama wana aleki biso batutoteka fumu Mwanda Nsemi biso batutoteka papa Simuki Mbangu tolandi biographie bo tolandi biographie na yete po na yebi yete ba yebisi biso kaka pe azane mukongo te ndeko ngai na lekaka na lobaka na réseaux sociaux na bangaka mutu te mais nazana respect ya mutu mais na loba yango qui que ce soit soki oleki na nzela ya Mwanda Nsemi okokuta ngai po Mwanda Nsemi se mukongo oyo azolobela ba valeur oyo ya ngai na yo. Voilà. Ba Congo ebele ba yeba ki ba valeur ya Congo central te. Toko yeba ngo pona mfumu Mwanda Nsemi. Nga nazaki mbangise na kanisa ki ba kimbangise un jour ba koloba ba vérité ya boyi. Ba lobele yango wapi. Ezala mutu atata wonda mutu ayonzika. Soki o diabolize ko kutanga na nzela na ye po azande konanga mu Congo. Voilà. Bande ko mama wana zoloba biso batutoteka mfumu Mwanda Nsemi. Mais ba notable Congo ava ba loka ba Mbadu ba Mwanda Nsemi ba fandaka kinzonzi na 2016. Bandeko biso ba Congo tokozalaka kaka vainqueur. Bien sûr bazo lingate po tozana ba bon passeport te na mboka wana selo bango. Bango batu bazana ba bon passeport toza sélectionné te. Mais Nzambia mpungu oya biso akolobaka un jour akolobaka bandeko Mbadu ye wana kei Mbadu abomi batu na Congo central na Kinshasa kaka na Congo central na bakisantu na balukala na bakazangulu na bamwala Kinsende na balufutoto na bakolofuma bakwilungongo bagombe sid bakasi 1 kasi 2 bakasi vili bambanza ngoyo bambanza ngungu azoboma na bakifuade bamantezolo bazo sala ba massacre biso ezo sala biso pasi bazo condamner bandeko na biso ya Bundu ya Congo baza bandeko na ngai bazo condamner bango ezo sala biso pasi toloba yango tile lezo komonana Mbadu nde ye wana bankulu babengi ye bravo bankulu tutondele bankulu tutondele bandeko bolanda ba loki ba Mbadu paya ba notable Congo po bango batu basimbi nzungu bango batu basimbi maison mère po Congo central kuna makanga mana kuna makutukila ale yo mama oyo ti ozo lekaka tozo banga yote oyebi pe biso te okotika la koyeba biso te
ba oyo bazosala tout bayeba ba histoire na biso bakoyebaka biso te mpo na millier congolais nazalaka kutu te mpo toyebi bino. Voilà, toyebi bino bien bokotikala kozwa ba histoire na biso te tokolobaka na ba réseaux sociaux na marche omoni ngai Nathalie na leki. Voilà, ale makambu oyo ya Congo Central soko yebi te koloba te bandeko bolanda batu oyo ba notable air sikoyo ba loki bango. Merci. Par leur initiative, le gouverneur Jacques Mbad Voilà. et certains notables du Congo veulent distraire le public pour camoufler les problèmes du nouveau massacre de Bakongo qui vient d'être perpétré au Congo central, plus particulièrement à Kisantu, Bolim Sagabande. Kifwade, l'éducation du Kulungongo, à Lukala, PC et Songololo. 2. De quel régime s'agit-il? Qu'ils le disent en public. Au public, quand, où, pourquoi et comment cet régime a été proféré. Aussi, qu'ils présentent la dite injure à la face du monde pour une appréciation objective. La tempête des passés nous rattrape toujours. Tôt ou tard, la vérité finira par triompher. 3. Il ne s'agit pas ici de la chasse aux non-originaires. Il s'agit plutôt de la réaction du peuple de Congo contre les propos injurieux et irrévérencieux tenus par M. Mateso de garder son papi. Voilà. Du leader de Bakongo, l'honorable Mwanda Semi, son ancien chef hiérarchique. Yebino histoire ba Congo te. Oye ba Congo batu bateka Papa Simon Kimbangu. Nazoyebisa bino mutu oyo asala mabe epai ya Papa Simon Kimbangu. Voilà. Et quel est ce non-originaire qui peut affirmer qu'il a été menacé d'expulsion du Congo central au cours de ces massacres planifiés? Waya, Lufunu, Wafuna, Yoka, Olekele, Tumulula, et Poutou, Dufiona, Yasengi, dit la sagesse Congo. 4. Les notables de Congo ont reconnu lors de leurs interviews après la dite rencontre les frustrations du peuple de Congo. Mais quand on est-il pour les présenter au tenant du pouvoir afin qu'elles soient solutionnées? 5. À partir des déclarations des notables de Congo, le bureau politique de Bundia Mayala, Edem à cycle, constate avec regret les responsabilités de la classe politique du Congo qui abandonne son peuple victime de toutes sortes d'injustices, de discrimination et qui vit chez lui comme dans un territoire conquis. Qui aille, pour un notable Congo, Kali Bakambodidi Yekula Mfulusi, à Canada Congo. Il y a un passé Kalumwanene, Kalumsei Kwe, Ganani Walukulidie, Gouza Kalumsei Kwe, 3 fois. Qui a dit. Donc ibande kobolandi batu oyo bateka mfumu Mwanda Nsemi oyo fo ezala na 2016 bande ko s'abonner massivement pour bisope tozo préparer ko sala ba chaîne pour to banda ko lancer to appuyer ma partie label to ko soutenir ye. Voilà, donc il faut s'abonner Pedro News to ko soutenir ma partie label. Donc ibande ko boyoki mama wana alobi biso ba Congo batu bateka mfumu Mwanda Nsemi azo loba zo tchana munokote ya kanisi ba live leka kasoka leki live batu batali après ye mama ti ozo lekaka na ba media fozala na mesure de prudence pona kolobe la kababikolo. Attention ba Congo toza ebele oyo omona kana kati ya bundu ya Congo bango kakate baza ebele babengaka nga babengi nga donc soki na yebiso batu babenga ebele yo pe babengi yo pa bakongo bakoki kobenga na bango yo me nga o bazo benga bazo talisa biso ke me fo bo lobela ifo bo yebisa ye azana nu d'origine mu Congo te aza mutekolo mususu me aza congolais pongana nu naza mu Congo
de naza mukongo hein. Okokumbanga nili par ozoloba biso batu toteka mfumu mwanda nsemi na papa Simon Kimbangu na kokortike yango biso toyebike mungala mutu abotola papa Simon Kimbangu nzombo papa Simon Kimbangu na kortike yango asala pendant soki 4 ans sans salaire abando sala à l'époque il faut ezala na onatra na bosa ni kombo à l'époque babando benga ngo soki ndenge nini papa Simon Kimbangu akezwa mbongo boye bazwa kimbongo akezwa mbongo boye donc asala musala ya mpunda sans salaire era longwa Kinshasa po aya atala bana na ye akenda soki na ngaba mutu asomba nzombo azwa camion na molar ekumba eti na bifurcation sikoyo ya nini ya Gombe Matadi ya kitame camion ekufa na nzela balobi Kimbangu mutu abomi camion bakitisa ye aya makolo na nzombone asomba dona kortike yango na nzombone asomba era koma na kasana nini na bifurcation ya Gombe Matadi po akende nkamba Mbanzangungu na Loma okiti po akende sikoyo place wana contrôle ezalaka wana ya ba gendarme mutu abotola nzombo na ye abeta ede mbata eza mungala mfumfu à l'époque azalaki gendarme yo olobi biso batutoteka papa Simon Kimbangu biso ba Congo waya okosi koleka na media te obanda ko diaboliser ba Congo hein soki ozoko collaborer na ba Congo mususu bazoko yebisa yo me ndeko keba ba Congo bazali ba oyo bazolandela biso toboyi bato abundu ya Congo te toboyi pe bato abundu ya mayala te singa ya ba Congo ekatanaka te ebendanaka donc koyate osala ba live selo yo live ozosala oza populaire ozalo populaire te toyebi réseaux sociaux ya ba Congolais tozana respect ya motutu mais tobangaka motuti donc voilà fumu mwanda nsemi batu bateka ye omoni bango mbadu akeyi bravo bankulu mante ezolo akolanda po eza en génération malédiction wana papa Simon Kimbangu biso te batu toteka ye papa Simon Kimbangu kolo mutu alandela ye pona vérité oyo abandaki koloba pona ba Congo vérité abandaki koloba batu baye bakate vérité pona ba Congo pona royaume Congo Royaume Congo. Sima untoko erabima. Aya wapi? Kaka na Congo, na Congo central. Akenda musu, kote mususu te. Simon Mpadi eraye. Kaka abando na Congo central. Donc, mama sokozo leka na kacha media, tika ko diabolise ba kombo ya ba Congo. Lobela makambu na yo. Ndenge ozoko soutenir les grands maîtres mfumu mwanda nsemi honorable. Meko yakate osangisaka ba Congo nyonso. Ba Congo ebele babengi biso. Ebele. Biso tozo répondre te, ya makambo ebele zo leka nango. To répondaka na biso te. Natali menalingi ko pelisa moto te. Pona ko répondre pe ko kumba nonga nili par. Nili par. Donc ko yaka teke papa Simon Kimbangu, ba Congo batu bateka ye. Attention. Keba na kombo ba Congo. Donc soki oye lobela makambo mususu. Bangala baza na tradition na bango. Baluba baza na tradition na bango. Shwaili baza na tradition na ye. Bakatange baza na tradition na bango. Tout à fait ok na Angola. Bamalangi na nord baza na tradition na bango. Basulanu batwa savimbi. Na Sulu ba Congo ya Angola kuna basala kate. Bakufaka ubie babwaka bango ba makulu evimbi ya ba elephant. Voilà. Donc musolongo oyo musolongo ya soyo. Pomona ye asala na côté ya Soul eza passe. Voilà. Donc chaque mboka na ba chaque tribu na ba chaque ba clan bazana ba tradition na bango. Voilà. Ngai nazana respect à tout le monde. Na yete pona finga me na yena talisa. Donc bokeba ko diaboliser batu. Biso to pesi mo Congo pa mwanda nsemite. Ngana lobakango oyo qui que ce soit oyo koleka na nzela mwanda nsemi okokuta ngai. Nzela Simon Kimbangu okokuta ngai. Nzela Tata Honda, nzela Yonzika okokuta ngai. Voilà. Biso toyebi mungala mutu abotola ye nzombo. Nzombo na ye oyo akumba po akepesa pa bana na ye. Nzombo na bifurcation ya Gombe Matadi mungala abotoli ye nzombo. Azaka gendarme.
à l'époque ya ba colon yemoko a témoigné yango na nkamba fo ezala kuta utokufa bakunda epe na nkamba. Voilà histoire yangwana koyate oyebisa biso ke ba Congo bateka Papa Simon Kimbangu keba ozolo bango na internet ozolo bango na internet wemba oya bino wemba mutetela afinga dia ngenda amona makambo amona na kimbangiste pa ba Congo ozolo ba na internet keba makambo ebeleza ya kolobela donc koyaka te tika ko tcha ba Congo nyonso et ozwi biso tche biso partout bango batu bateka Mwanda Nsemi bango batu bateka Papa Simon Kimbangu po ozobeta ozobeta baba Binsansi na BDK biso pe Binsansi to beta ngot na mpevian longo na BDK pe na koya na kobeta po eza maison mère oye kangi masolo ya Congo Central. Donc ibandeko yango na yena talisa mama wana na ba propos oyo ayaki na yango ke biso to teka mfumu Mwanda Nsemi biso batu to teka Papa Simon Kimbangu me couper court biso to yebi mungala mutu abotola ye nzombo na bifurcation ya Gombe Matadi. Voilà ingeta les nationalistes ne Congo na esprit ya bien bandeko bo s'abonner tozo continuer donc na kochela bino kamwa extrait kaka ya muke pona les grands maîtres po tokobosa na kayete aza vivant. Sujet de la troisième parenthèse, le ministre de l'Intérieur vous a dit que les Mwanda Nsemi voilà. étaient détestés à Luozi. Il vous a présenté un groupe de notables qui a signé. Je veux bien que lui, en tant que ministre de l'Intérieur, à l'époque, il faisait la Bouchabe, ceux qui ont babileng, ceux qui ont babileng, babileng. Que je gagnerai ce référendum voilà. à 85% parce que la population du Congo central continue à me faire confiance. Après la décision de Matadi, je suis resté silencieux et combien de messages j'ai reçus des professeurs Bakongo, des avocats, de médecins, des notables. Je demande au ministre de l'Intérieur d'organiser un référendum pour démontrer la popularité ou la popularité actuelle de Mwanda Nsemi. Mais je continue au sujet de la troisième parenthèse. Excusez-moi. Les nationalistes ne Congo. Ingeta.